Coucou, coucou, bonjour, bonsoir la famille, ça dépend. Ernyoso Bozwami, c'est Noëlla TV, abonné à Noëlla TV, balandi à Noëlla TV, la famille, na pesibino bambote, bambote, bisika nyonso Bozwami, la famille, j'espère que Nzambe na lola azobomba pe azobate la mabota na biso nyonso, toza bien la famille. La famille vraiment na Yesu na esengo po na mboka na biso lelo. Donc, à partir les 29, vraiment, bilili ezokoleka na mboka na biso, francophonie, oyo nyonso basangani ezali bamboka, oyo nyonso balobaka français, disons, Belgique pe ekokende, France pe ekokende, donc, eza bamboka oyo balobaka français. Biso na Belgique tozali de côté mosusu balobaka flamand, côté mosusu balobaka France, balobaka français. Donc, bango nyonso déjà bazokende na Congo, vraiment po basala ba événement o nyonso tozoko yeba biso na mboka na biso na Congo, ba football ekobetama, ba basket déjà ebandi lelo ebandaki. Donc, vraiment ba artiste na biso pe bakobeta ezali esengo, vraiment esengo, biso nyonso tozala bomoko, ba Wario, ba Gaulois, ba Weranson, bango nyonso disons bakobeta, j'espère. Po na minute nga nazali na liste ya bato bakofungola nano, bakobeta neti na fiki neti na lemba na échangeur. Donc bato bakobeta neti eza le 29 Weranson, les 30 ezali JP Piana, les 4 août ezali Ferregola. Donc eza na surprise, toyebi te mutu oyo akofungola stade na biso de martyr, toyebi nanu te, na nungu ezokolobama neti Fally Ipupa, hein? Ba Wario, oh yeah. Donc tomoni peut-être ezali Fally Ipupa ou bien Ferregola. Les 5 ezali Maître Gims na Héritier Wata Nambe Motona Tembe, ba musicien na biso. Les 6 ezali Fally Ipupa, vraiment ba Wario en avant pe en attaque. Donc bakosepela, bakosepelisa bakongole, bakosepelisa bapaya oyo nyonso bazoya na mboka na biso, vraiment ekozala esengo mingi bandeko, ezali esengo na yebi ke mboka na biso wana batiaki bambongo age, Union Européen batie mbongo vraiment po babongisela biso nzela. J'espère que banda aéroport ti na ba martyr kuna nyonso basi babongisi banzela na biso, basala ba foot, j'espère babongisi tout. Vraiment les Congolais faut bon respecter lolenge mbongo wana ebimi ezali pona fier ya mboka na biso Congo, to bebisa ngo te donc to bebisa te vraiment etikala pona lokumu mboka na biso, basport ebanda kobetama, vraiment ezala pona lokumu mboka na biso, to respecter yango, to tia yango propre, to bebisa ngo te, esala pe fier na mboka na biso. Soki bana pe bauti pe poto bakene pe ata balingi basala ba jeu kobeta ba basket, ba football, baomona pe ke mboka na bango pe Congo pe eza bien bandeko, ezali lokumu vraiment ezali bien. Mais na banungu susu na bakuzu tobandi koyoka susu, pona nini Fally c'est que déjà akende kosala COP choisir ye muta liboso pona afungola événement ondenge kobanda bandeko, pona nini tozomilingana te. Fally oyo bozo kosala bozo konyonga boy azali congolais de père et de mère, azali ndeko na biso oyo azosala fierté pona mboka na biso, partout azokende na fier ya mboka na biso Congo, hein? Fally ayebani, Fally amemeli biso président Macron na mboka na biso, abimisi mbongo pona ko aider bandeko na biso bazoko souffrir na este, tongo pokwa midi bazoko kufa, bazoko boma bango, mais Fally a faire ko bengisa Macron aye, to monaki vraiment mutu abongo, vraiment aza mutu oyo
bobetele maboko bokumisa ye ke azali mutu malamu mpo na mboka na biso azali mutu oyo futo kumisa ye me bino na tour na bino bakongole bokomi susu na sese kokotela ye susu kolobele susu ke ye akende kosala kop boye po batya ye mutu liboso ye asalaki kop banda kala bandeko eloko kop eza na nini mundele d'abord alingamaka bakopo wana boza nango kopo wana eza na mituna bino bakongole partout botele botambolaka nyonso bolekisaka ka kop nyonso bolekisaka ka mbongo eleka sikoyo fali ipupa aya kokopere donc na baafricain nyonso oyo balobaka français bazoya kosala banani basport na bango bazoya kosala donc fali akende abanda kosala cope na bango ke ngai ifu muta liboso akofungola stade wana muta liboso akofungola baje olympique wana bakobeta kuna donc baje oyo nyonso muta akofungola ngo ezali fali muta akofungola ngo vraiment bandeko na biso ata balobaka muta ngo balingaka ye te ata balobaka muta ngo aboma papa na yo aboma mama na yo vraiment ata balobi ke mutu yango mpe bolingaka ye te boyini na ye te peuple congolais bolekisi trop c'est trop bolekisi fali pupa aza ndeko na biso bandeko bamisisi nyonso baza bandeko na biso bino nyonso boza na liste oyo akomona ke akoyemba akobina aya asala miziki na ye bato bakotala me siko bokomi susu na nsima fali kobwakeli bambwakela fali ata baponi ye mutu liboso afungola ata baponi ye ke mutu ya suka mpe akoklotire ezali fali mabe eza wapi bamoni ke fali asi ayebana monde entier asi ayebana na Europe ayebana pe na international pe fali pe abetaka ayebani mabe eza wapi aza ndeko na biso cela veut dire nani yango kaka balinga bapona bino bondima donc fali nde batanga kombo na ete parce que fali asala nini na Congo wana fali aboma nani bandeko tokende tozonga aboma nani bandeko azali ndeko na biso azali artiste na biso azali nyonso mpo na biso lukumu wana eza mpo na mboka na biso ata baponi ye mabe eza fali na minute oyo tokita tomata na mboka na biso fali eza numéro 1 ata toboyi ata tochange fali mutu miziki na ye ezali na top tokosa te bandeko vérité yango na face pourquoi tozolinga kondima vérité te vérité yango na miso na biso ekomi mais biso tozolinga kaka vérité nano ekomi te sikoyo tokolinga vérité ekoma na monoko ya nani alobela biso ke mutu tel nde azali numéro 1 mutu tel nde azobeta miziki ne bien mutu tel nde azali na au top mutu tel nde azomema bandeko botika ta ya mutu soki ekoki botika ye abeta c'est ça mutu ndozala ta na ye ya ngonga na ye soki ebeti araignée après akotika ngo pe pona batu mususu bakoya nsima eza te ke fali ipupa akotikala wana éternellement ye kaka mutu akobanda kodomine ye kaka mutu akobanda kobetaka chaque jour chaque fois akotikala éternellement ou bien akokufa te ou bien akolemba te ou bien non bamikolo bazalaki wana babetaki bao baleka toyeba bakomo mosusu toyeba te babotamaka avant biso bakufa pe toyeba te na bao toyeba bao bakufa bao baleka na bao bazali misisi ya lelo bao susu baza susu na kati ya moto susu te baza susu na kati ya succès te bazali toyebi mais pour instant tokita tomata vuli ou pas toboya tondima fali nde numéro 1 wario bazane numéro 1 tout boya te bandeko tout boya pourquoi vérité eza na face na biso boye pourquoi congolais azalaka na di mal akondima moto non tosala effort bandeko tosala effort ya kolingaka kondimaka bulamu ya mutu mutu aza vivant tosala effort tondima ba bien fait na ye tondima ba bien na ye oyo azosala tosalaka effort tondimaka mutu tozalaka te kaka soki mutu akufi lelo après tolobi ke quand azalaki tango ye azalaki non ekomi déjà passé totangelaka moto bolamu na ye azali vivant ye ayeba ke non nazosala ezali bien asala susu les meilleurs asala susu bien c'est ça bandeko
Bon, comme si au côté la moninga na biso suku na cessé et fallait boyer, fallait akenda ko sala cop, fallait akenda ki boyer numéro akenda ki déjà avant pour ba ponaye motali boso afungola afungola nani ya liboso. Mais non bandeko, ata ba poni ndeko na biso ayembaka bien. Ata baponi ye ke clôturer ayembaka bien abinaka bien mutu nyonso abinaka mizika fali mutu nyonso azosepela nango ezala baafricain nyonso basepelaka na mizika fali mutu akoboya yango aza te mutu akoboya yango aza te bandeko meme bapasa babotamaka libumu moko mutu na mutu nzambe aponaka ye na jour na ye ke yo jour na yo okobima okosala boy ye mpe akosala boy ezalaka ndenge wana bazalaka te ke baboteli ndenge moko mokolo moko aire moko basala nyonso ndenge moko non ezalaka kaka mutu na mutu azalaka na place na ye na différent na ye na aire na eloko na ye mpe azosala ezalaka bongo bagoloire bino mpe bondimaki bino bozali les 4 bokofungola mpe stade wana bokofungola mpe bato ya liboso ndenge nini susu bokomi susu koboya susu tokobeta te biso te donc bandeko bolingi nini yango juste bawario bolingi nini bobeta nde miziki na lobaka kaka tolobaka miziki nde bobeta nde koloba mingi eza nango na tina te kolela pe mingi eza na tina te bozali mibali bomilakisa kimobali na bino ke bozali capable ya kosala ndenge nini susu bozo kolela susu bokokendeka pe bokebeta pe bobeta nde mutu abengisi nani oyo ya francophonie oyo baafricain na baeuropéen baya kobina kokosala na kati ya mboka na biso ezali fali te ye mutu akoorganize yango te ye mutu asali mpe cope nango te seke ezali jeune ndenge basalaka etombe ke ezali tour ya Congo ezali mboka na biso bopesa ngo lokumu bobina bopesa lokumu bamona ke no bakongole mpe bazali lolenge baponi mboka na biso yango ate ezala kaka kitako mata kaka mboka na biso yango kaka tanto plutôt mais quand même ekomi tour ya mboka na biso bopesa mpe lokumu nango bolakisa ke non bakongole bazali mpe ata bazalaka na baguerre ata bazalaka kaka na pasi mboka na bango ata bazalaka bata kolela nanu baseka te mais tour oyo ekomi na mboka na biso bopesa ngo lokumu bapaya bakoya bamona ke non bakongole bayambi bango bien basepeli na mboka na bango bakozonga bakepe na sango ya Congo ata Congo yango ekene na sango ya mabe bazalaka kaka bato ya pasi balelaka kaka nyonso ezala na mboka na bango bazalaka bato ya pasi me botika kaka ata na date oyo bakobandela date oyo bazokoya mpo na mboka na biso mpona ba événement oyo ezokoleka bakozonga bazonga pe na esengo bakozonga balobake no tokendaki pe na mboka place bato bavivraka place bato bazali quand même vie ezali ata pour instant makambo oyo nyonso eleki toyebi bien balobi ke bostope nano makambo akoboma makambo akosala baviole tout bostope nano mpona événement oyo wana c'est sûr basali yango bongo mpo bamona ke non mboka ezali calme ndenge basalaka kaka comme habitude donc basalaka kaka bongo na mboka na biso toyebi mais oui basali yango bongo mpo bapaya bamona ke non awa pe ezali awa bato bazali bien mais or ke na kuzu bato baza bien te musicien vraiment bosangana star na biso bosangana vraiment bopesa aspect ya bien bopesa esengo mpo na mboka na biso bozala te ke bozotokaka mutu moko na nkombo ya fali bino nyonso bosangana kaka kolobela fali te eza bien te fali aza ndeko na biso fali aza ndeko na yo oyo ozokolobela ye fali aza ndeko ya moko na moko pourquoi bino moko bomonaka ndenge bolobelaka ye akendaka mpe kaka en avant akenda kobeta soki asilisi wana aza na baprogramme na ye ya kobetaka na libanda baconcert baarena ezokozela ye ya Londres kuna mpe ezokozela ye donc oyo nyonso bino boza nango na mutu bozokanisela ye kuna kutu aza na ye kutu te aza na ye kutu ye essentiel abeta miziki bato babina c'est tout musala nde musala
vraiment na félicité ndenge alobi ke bawario boloba susu te. Bozala concentré pona musala, boloba te musala nde. C'est ça, mutu azalaka nde bongo. Mutu azalaka bongo ali bawario bofanda calme. Musala nde publicité, boteka nde babillet, batu basomba nde batu bakota. Musala nde mutu azalaka bongo, bozokende liboso. Me bino musu bozo kolelaka musala bino kolelaka ka ai basali biso boye baboyi biso boye biso toza boye te bawario bazokende liboso bino mpe bagolwa bosala mpe effort bozwa te neti kaka basi mosala bino kolela kaka babeti biso boye basali biso soki biso pardon bolimbisanga basali biso boye bafingi biso boye tokobeta te tokosala boye te bobeta bosepelisa bato basepela bokanga teka na place moko kaka na concert bobetaki na stade wana wi tomonaki bobetaki bosalaki mpe plein bokanga kaka na même place te bochange ndenge fali azokende liboso azaka place moko te fali azotia mitu partout azotia mutu na lobi nakende kobeta bo nakende boye c'est ça yango azokoma grand azokoma mutu liboso bato bazokokumisa ye parce que ye azokolelela te ata na mboka bato bazolinga ye te bamisisi biso bazolinga ye te alobi kaka nga mpe nakobese maboko na nga te nga nakokende kaka liboso musala nde musala c'est ça alors bino mpe bagoloire boza mpe mibali bokende mpe liboso bokende liboso mpe bokende kobeta mpe bobanga mpe te bokende ndenge fali azokende fali abangaka te ata azokende balobi ke awa okobeta te kosimba te atia kaka mutu mobali azalaka bongo mobali azalaka bongo tana mutu peut-être okobeta fali atiaka mutu ata balobi ke balobi ke te awa okotia libaya te tomonaka bacombattant tomonaka awa na Europe ndenge basalaka fali alobaka ngai mpe nakotia kaka libaya ezalakaki mobali eza musala na ye eza musala na ye abotamaka nango papa na mama na ye peut-être batikaki na musala eza musala na ye moye aboyi yango eza te parce que soki aboyi yango akoti chômage soki aboyi yango akolesa bana ndenge nini akolesa nani mwasi ndenge nini c'est ça na ndambo ope alia azwaka pe apesaka pe bazangi pe apesaka pe ndambo na ye yango wana ezali musala fali ata babengi ye wapi ata ke signer ba contrat wapi ye akokende kobeta po ayebi ke nakozwa quelque chose wana eko-ede nga na vie na nga na bana na nga na libota na nga c'est ça mais siko bino bamusicien mosusu bozokobatama na nsima boza na nsima bozokoloba na nsima kaka sirfali pourquoi aza ndeko na biso eloko bolingaka ye te ezalaka nini yango asala pouvoir nini yango oye azwaka likolo na bino ke ye kaka motu fo adomine bino yango sikoyo ekoteli bino keto ke bolobelaka kaka fali bolobelaka mabe na ye bolingaka ye te donc moto azalaka isole kaka neti ye moko na kati ya mboka mobimba bozolinga ye te bandeko asala bino nini partout soki asali bino nyonso boyeli ye kaka fali te aza ndeko na biso to change bakongolais to change biso na biso bozomiyina na boye ebongo siko mutu mosusu soki aye koyina fali bino bokoloba nini bamusicien mboka na biso bochange fali aza ndeko na bino aza étranger te fali pupa aza ndeko na biso bawario baza bandeko na biso bagoloire bandeko na biso bakofiet bandeko na biso baweransone bandeko na biso donc bajibe mpiana bango donc bamusicien ya mboka na biso tu baza bandeko na biso futo linga bango bino miso kaka na fali soki nzambe atomboli mutu bondimaka lipamboli ya moninga boboyaka lipamboli ya moninga te parce que ezali ta na ye balobaka pardon quoi balobaka sorry
les paniers circulent encore. Maintenant, ezali panier ya fali ezali ko circuler. Zela yope muninga ya yope ko circuler. Soki pe yope circuler ki lekaki ezalaki tana yo esilaki. Et pour l'instant, pour le moment, c'est fali ipupa. Oboya ondima. Ezali ba wario bazali na top. Ezali fali ipupa. Hein? Fali ipupa o rien. C'est ça. Bondimaka bato, bondimaka pe élévation ya mutu, soki ezali ya nzambe, soki ezali ya nzambe te, ezali élévation na ye moko ya komona, mais c'est que biso tozo komona ke ezali ya nzambe. Donc ye moko soki ezali ya nzambe te, ye na nzambe mutu ko juger ye. Donc botika ezali temps na ye a profiter. A profiter na temps na ye o alinga sala, azoko profiter nango. Bandeko, to souhaite ye ba bonne chance abeta musique na ye place azoko kende ateka yango azoloba ke ba wario botika koyoka biyoka yoka ba wario kanga matoi bokende ka liboso baloba bafinga biso kaka en avant ba wario vraiment félicitations na bino félicitations na bino vraiment beta musique en tout cas fali ou rien. Donc, botika fali abeta musique na ye ba wario bofana na bino. En tout cas, félicitations fali ipupa, félicitations. Ata balingi yo te yo kende ka liboso kotala na sima te parce que so kotali na sima okokwe okoma libanga ya mungwa kotala na sima te lokola mwasi ya Lot baloba kotala na sima te na kitetiès na ye baluka ki atalaki na sima akomaki libanga ya mungwa. Alors fali soko baluki na sima otali na sima bakoseka yo okoma libanga mungwa. Allez, en avant ba wario. La famille vraiment nazotika bino tokotala baje oneso leka na Congo, baje oneso bakobeta ba musique, ba sport ekosalama, ba basket ekosalama, donc ba sport nyonso ekosalama kona ba bongisi ba nzela ba bongisi ba stade ya bien, ba hôtel ya bien. En tout cas ba congolais bo baby sangote ekozala neti symbole soki bato bakoya kosalaka ba sport kuna na mboka na biso etikala wana bato bapaya bakobanda koya balalaka bobebisa ngo pe te po bino bakongole bobebisaka ta lelo bakoki kobebisa te. Vraiment lolenge babongisi botika vraiment bonéglige yango te. Bonéglige yango te ezali lokumu ya mboka na biso. Esala bien. Natiki bino vraiment la famille annonce boza vidéo na biso bo s'abonner, bo partager, bo aimer, ba commentaire ya malamu mafinga te. Oya kofinga akokoma libanga ya mungwa. Oya kotia commentaire mabe liboko na ye ndenga azoko koma. Nzambe akokata ye maboko wana. Tia commentaire na yo ya malamu. Nzambe na lola akobenir yo pe akopambola yo na kombo na Yesu. Natiki bino. Bye bye.